Salut ma famille, le cube qui gagne toujours, Fleur Monde HD, YouTube. Ici sur le faiseur de stars, déjà à Paname. Big salutations à vous, grosse force à vous. On est ensemble, Fleur Monde HD, Targos. Fleur Monde HD, chaîne Nabiso Yasika, tous s'abonner biso nyonso chez Dembo Wemo. Moi c'est Mandef, Kitoko. Chers amis internet, na Pesibilombo Tebisika Bozali, Bozabon en direct, il y a Fleur Monde HD. Merci Boza tellement ébélé, il bosse avec grand nabino, vraiment pour notre la biso, pour notre émission Oyo. Donc, et ça là, un plaisir, Mingia, na mon en live, émission côté, visibilité, zomata, commentaires, ils allaient vraiment, là, nous allons gratitude. Donc, nous allons toujours reconnaissante envers Bino, Bato, Yobota, la Rai. Na banda kuna bino to botala nga na ba téléphone na bino partout bolanda nga vraiment un grand merci à tout le monde boza tellement ébélé bino boyebinga mais nga na bino te mais na linga bino minga mutema oya kuta une émission pour la première fois pour hésiter de vraiment na s'abonner parce que y a on des salariés cœur et soutenir biso donc na mutuno surtout à foutre abonnement yanda kuna ye. Donc, ils ont déjà au soutien déjà indirectement. Merci encore. Donc, on a vraiment te remercier Bino. Pena au tigrate ko remercier Bino parce que vous êtes tellement ébélé. Donc, voilà. Bambo tena Lorette Manima, motema ya Vasti Sumbu. Babi autrement dit 1000 baguettes. Babi wana maman mère à Palin. Donc, voilà. Lorette Manima, bambo te sur Ozali. Na obo santé opesa bambo tena Rodrigue Titemo, Kababi, grand frère ba Aurélie. Mama CC kuna en direct ya Tchangu et bana kingabwa limete parce que na yambeli bino moko ya binoa donc voilà bana kingabwa na bige sika bozali vraiment wana bozai ya kosepela parce que le levement to koti na kacha mabele na bino donc voilà tout ça bon on a Charlie Chalère Kitoko donc o ayebi mais biso to yambie pour la première fois na kati ya Fleur Monde HD to zolinga to découvrir parcours na ye azana parcours un peu compliqué yemoko azarekin Yemoko azana folklorique, Yemoko aza na barumba. Donc, tu redécouvrir les noms de redécouvrir qui a fait quoi, nanazaki figurant, nani azalaki chanteur. Donc, tous années vraiment, on a monopolisé parole. Bonsoir Charlie. Ouais, bonsoir Dembo. Bonne santé. Moi c'est Mandef. Santé ça va là sur le monde là. Ouais, ça va toujours. Donc, qui m'a Mawelisa. Ouais, Mawelisa ya ngonde actualité au pena et kangi makamuna mito Paris pena ba olobela déjà Mawelisa. Afrique mobimba bazo ka déjà son pour calamité single na bino bozo zele oya. Mawelisa pezo na makambu nango ya Charlie. Bon, Mawelisa moni parce que ça ba rumba mo boy. To betion na ndenga mikile. Ala ndenga poto. Ba ndenga kisasa te. To sala ngwa parce que toujours que moi tant en Congo to anobi msabanze mbote donc tant que ya tout le monde que time on a to banda activité ata tous na ba groupe quelque part mais personnellement tout ça après bazel. OK, merci beaucoup. Donc voilà boyo ki wala eza Charlie Chalère Kitoko. Boyo kaye déjà boyo kaye mais lelo bomoni parce que il y a aussi des années hein. Boyo ba kam so dagi mona muke lelo ko mukolo. Au mona ka dagi jeune garçon lelo komi ah, moi, tonton, tonton. Donc voilà, Bambote na Pellet en fou, Bambote sur Ozali, Guy Massamba, le directeur, et sans oublier Lionel Mayakapongo, Babi le véritable aigle, Babi Mtassimi réalisation et émission, et Rocky Massamba da Silva, le millionnaire d'Angola, Charlie Chalère Kitoko, musicien, ancien musicien à Roga, Tobandano Wana. Ah ouais. Est-ce que Bakombo non, et Charlie Chalère Kitoko, Babote là, ya papa na maman, to. Oui, comme on a eu la famille, ils Charlie Kitoko. Parce que chaleur, ils ont partout dans les gens, on appelle ça chaleur. Donc, mon père, tant qu'on a joué, ma maman, ah, il peut appeler ça chaleur, Charlie Chaleur. Et tu l'appelles Charlie Chaleur. Parce que nous avons garçon, net tant on a eu examen musique à tant que sauter, et ça lui est battu balongo. Tu es dans chaleur, et ça lui est battu balongo. Ah, ok. Voilà. Sur au botami web. Nga bota pena na Congo na RDC na Congo Kinshasa na hôpital ya mama yemo pena. Hôpital mama yemo. Un 16 juin na mama yemo wana bani. Oh, après au koli wapi?
après na koli na kin après na go kola pe na Brazza. Ah ok. Na sali 22 ans na Congo. Donc sali de Congo en fait. Ouais. Au botami na Kinshasa ok kola na Brazza. Kolti na âge moko après na ke Brazzaville. Ok ok na ko luka vite ok na ki vraiment. Na passa jeunesse na kena mwana muke. Ah ok na mwana muke. Na kola pe na kuna 22 ans tilelo. 22 ans na la nini kotala wabo 22 ans na Brazza. Combien d'années na poto? Na poto ça fait 2 ans. Ah 2 ans. Na ko ça 2 ans le 10 juillet et tout le temps. Il y a solo voilà. Ouais. Donc voilà. Sur ta parcours musical na yo, qu'est-ce que tu peux nous dire de Charlie Chaler? Bon parcours musical na ngai ezali que je suis un artiste chanteur, compositeur. Puis na jouer après guitare moi muke pona sala banjemo nanga. Na bandi musique ndenge batu nyonso babandaka na banga siko na bandaki na ndako nanu na yemba na ndako après un certain jour na ko tambola ma mère na satindanga na moni ba garçon bazo beta guitare tu vois na ba même âge à l'époque na si bonga pe na yemba wala na côté ni moi ezaki na limité 17e ah na 17e oui kota mamolangi voilà na pesi mbote na masa na ngai Dino Chale wa ya ngai lelo na yebi ka na mikilme ba coordonner na moi kala na zo consulter na masa na nga Pedro donc na kuta bango na esi bonga pe na yemba menano na yemba na nga na guitare ma oyemba ka boya kana ba bando beta guitare na yembi direct na kata guitare normal ba mtu aiba musique ba oyeba ki na oyemba bien azoi bien to changer note baké na do na yembi bien baké na la na yembi bien baké na sol baké na mi donc c'est pour ça nga ba nga na yegola na ko yemba donc botama chanteur ouais voilà après wana ezaki orchestre on topesa comme IVT de la chorale ya bana orchestre ya kinga bo limité wana mbunda ya shamba ya te mbunda shamba ya caoutchouc guitare pena ya libaya gumbi ya robo bo singe voilà pédale ya libulu boni ata mabe c'est wana na Charleston ya ballet ballet bocheli kolo na kazi voilà makasi kana banjeto wana oyo ya makala uti pena wana ti na longo wana na yo koma moi mukolo na koti na groupe moko boye to salaka te mes garçons ma uta poto Ahmed Jan moi na ya chacho tango c'est zara ba 2005 ou 7 bo tango aye wana nga na yemba déjà na ba orchestre même ça ba quartier to yemba mais non na coach orchestre moko officiel te ouais ye tango uti poto aye to sene nzembo wana ya amour Ahmed Jan to akingai masa monso so premièrement prophète na Roli Mayemba ka biso ya quartier la terre wana avant que les mineurs OK avant ko mangwanzu ah OK voilà to yembi na ye ya yembi nga pe na yembi so pemba yembi après tant to longwe nga na ke Brazza bango batikali basali clip na sima na nga yango mona nzembo wana so tali na clip namona batia garçon moko wana namona ils ont dirait Olivier elongi namona Olivier zela na njembo oyo amour donc muto ayembaka wana Olivier donc to amutu Olivera vocal Olivier ayembaka ezaka ye te mais ezaka nde yo mutu oyemba ngam na yemba to yemba ngai roli akufa te wana Olivier na akote pe mouvement na te abeta na orchestre moko te abeta pe na orchestre wana pe te to yebi avant yo kende Brazza Olivier bozalaka na ye na groupe tozalaka na ye te donc yo ke Brazza nde Olivier esi voilà tant nga lokuta mabe na olingo confirmer te Olivier déjà Olivier na mona aga ba tozo mona image Olivier ye wana yo lingo ke na ngonde d'accord donc du coup tango nga na ke Brazza fallait basa la clip ya nzembo de la mona bazwa elonga ya garçon wana batia wana elonga Olivier ouais ye aleki asali image voilà nga na sala vocal na sala so okende na Brazza siko okende na Brazza pona koma musicien ozaki recruter okendaki musala to okendaki kaka partir kuna nde baye odécouvrir pe lisusu bon nga na Brazza mama leki na nga abalaka colonel mo na Brazza ntango nga na ke Brazza pa na ye tofanda na ye après nde à partir de kuna comme naza déjà musicien pas vraiment professionnel mais na yemak da nzembo mo ezo beta déjà po nzembo wana sala amour penda ebeta sala succès na kinti na Brazza ouais na ole ka nzela so na ole mabatunga na yemba bacha ko tutembe o elongi na ote mais ba masala nga ba yebi ke voix ezanga après tant na bandi na ke Brazza na yo kota na groupe moko Patrie des Stars OK
na Patrouille des Stars na yembi kuna na saki 5 ans Patrouille des Stars na yo longwa na 2017 na vandi 2 ans na ndako après 2019 na intégré Extra Musique à Rogaro. So kota qui est Extra Musique ande bon na kota ki Extra Musique a ngamo na na ndako jomo bo na habité fana ki ne test Extra Musique pour bato Extra Musique ba no be nga na téléphone ezali dans le bité Rogaro ba membre ya groupe. Ouais, bango ba yebaka yo ki ayo za chanter. Même presa yebaki. Bambote na Osiris. Osiris Akobo na peso mbote skoza. Wana ye Osiris ezana na kini. Na Brazat. Ah, na bata ngai mulimo akine kotelinga na Braza. Wana toza na Braza Osiris Akobo to agna vena ngai Arnaud Poisson Gorbachev. Devant yo Osiris alo balanga yo foya mouvement obike yo posa lela ko yembaka bien foya. Bon, nazaki na moi doute par rapport nazaki na engagement place mo bo tant na moni que place ango et comme na suka nde na yo tika na vandi 2 ans na ndako pona na ebimate ke na saba polémique ke na longwa ke na kocha makambo wana e vandi après na yo kota Extra Musique na sala test na na porte nde batunya so sala ye mo kazaka présento ezali kana bon na ba jour na sala test tant na yaka président zaka na podium. Mais tant que ba benga pona mata ba boy na mata na boya bon apparemment tant na mata Ramatulai abema yo mata ke na kita kuna na kiti pe na set après ba tun chef d'orchestre sonore digital alobi non les test les até na PC torte eza programme orchestre ba journée wana ya monnaie wana fiston na comme président wana fiston na comme chef d'orchestre ah OK c'est simple après tant na longwe na zongi siko sima esenga soni na mati bakiti singa pona za liboso esenga soni na kesko na sima na bengi ba mantra na ngati ba mantra prière na bengi mantra na fungoli motema mantra koti apona mona ka mutuma siminga na akute okanga misu mutuma siminga na liboko na fungoli longwe roga mais zagi roga te agile kina na pesi mbote Hector Ibambi place zali na PC moté donc Hector Ibambi asiminga liboko alobi mais yo grand chanteur ngane bio yo faut ça test anu sala agitation alba yana prise ye foyemba ye faut ça test nelo et na likolo de ba boya ki mais après comme il y a insisté prise abi na monde besoin insister mutanga mata fallait na mata pas montrer répondre mata ko e mata ko imba nzemboli tant na mati na sala ka bo moko nasalaka bo moko na besa bo mobe na suka na ngona dada mais foi ba lo yemba ka juana o salaki o sangate ba prière o salaki ngone elembisi ya mutema roga non au moni prière za base ya via moto prière za kana base mais ko na yemba ka bo moko ezaki improvisation na salaka roga misile ba ke la yo lokola buka nzambe balongola kate babakisa kateo yezali ndelu pemba nzambe ya pesa na yo kombo na yo ya mawala mpada suprema Congo ozwi moya mia sika sali chaler na komyo beta bango dada diko jour wana siko tanga na beti dada public egani chaler masa mo zago wana azuma mama mi composer bina bona lobi ya mama muninga voilà masa wana na ninga sukolo ba komene mingi te po akufa voilà question na me repose ndeko nanga kasul yemta yambayo kasul mutayamba nga to sala test na na vocal wana yemta répondre da yes kum ta sala que tout ça question réponse partie na sauter ngo po masa azala mais kasul mutayamba nga repose un peu mon frère grand chanteur à Mboka. Après kota mouvement après ya mbinga wana mo public egangi ba sepeli prezalbi mutonga na makambo bon bana lelo atato yambi tchadien atato yambi égyptien comme Extra Musique est orchestre mondial et international to rejoindre sur la talent na OK par rapport ya moi ba nde bato mususu bazala koloba ouais mais bazwanga ba yambanga au vivre na doit aussi combien de temps na kati ya Extra Musique depuis 2019 ti 2022 3 ans je pense on s'est loga 3 ans 4 ans ouais moi solo so beto niveau c'est la 10 oui pourquoi le bisco bongo parce que naza pe na place aux qui place tala ngai na sali test
après test na ngai esali ke ba musicien ba panzani groupe panzani orchestre panzani chaleur ko sa beauté pardon mais na ebiso ti na yiki na makambo na yiki makambo za la Kinshasa mais oh tenga pena na côté orchestre et comme président matsabato asika ba yemba na bato pas ça bossa 3 jours bossa ngana mais na comme na 6 à 3 ans parce que soki na yeba to chaleur ayemba mais na kutaki bato pe ba sa test avanga donc comment matangai na Zidane il peut reposer un peu frère na ngai pardon Zidane peut reposer un peu parce que mon Zidane a kufa nga na lota ndoto na kofi ah ouais na lota ndoto ba kunzinga ba cercle ba zipi mabele nga so na bimi na kati ya mabele na lamuki we mutu tolala kine na bini ndoto na loti na sambeli pe na bengi ba mon travail na master prière eleki kimekoti. Après 12 heures, on a vu dans Zidane Akoufi. Zidane Akoufa, bon, repose. Siko, roga, azager, ndengo viva kiwana, roga, a traité qui on est. Comment il t'a traité en tant que musicien, en tant que patron, en tant que quinois, tu vois, tout ça là aussi, ça joue dans la vie artistique, là, yo. Le couteau m'a bien roga, yambanga bien. Parce que yem taza leader, yem taza kologo, soka le bio au côté. Le problème déjà, il y a les bossos, dans ma tête, pour dire, kiti singa. C'est que Batouana va kiti singa, bazaki d'accord. Mais il y a matsinga. Donc, on va manga bien. Puis après, singa chance à l'objet, attends, mutaza, tu as bien, attends, mutaza. Bon, vocal, le béta bien. Yo, ça, vocal, le béta, il banga la voix, le gars, il gagne. Tara, babi, bakelo, le goal. Programme ici, le bakela, yolo. Lampadaire. Bukwanzambe balongo, la kate, babakisa kate. Yezali ndelu pemba nzambe ya pesa na yeo kombo na yeye sengo lampade limera Congo ozwi moye mia sika chali chaleur na komyo beta bango dada bosi ko le lampade ma asi ate donc elo ko kutaka la moko na kota mouvement siko yesa osala peka ba prière po ya poto c'est ça basala prière na nyonso na vie basala prière na nyonso so ko na poto na indeni ko na nga poto na sala prière na nga na sala nzambe abom sa venir na ngeza la bien zamba sayoka nga na sambela mbala ebelete parce que na loba de makamno excusez na cette phrase makamno c'est les grands vie nga esi na loba na nzami na bandela ate tant isala mama ekokisa oui fois na ngeza ya libende na bato ba bandela ko sambela te na sala de apo ya ekoka tout on a moment vivre ça on nzambe ebisa nga osala ekokisama siko na ndengo zaki na extra musique wana osala ki combien de chants combien de vocales tant na koti na extra musique na koti tout ça la patati patata ouais eza maxi single mo ebimaki tant to binisi patati patata to sala on to zagana batutu balongwa na batutu banani fotanga ba paro ba sono za paro de guerre c'est ça oui OK bangonyo so orchestre mobimba to bandi studio tant to comme na studio ba guitariste ba beti comme to ba chanteur batutu akala wana ba koti ba Levison ba Dido ba koti ba yembi ba siso yemba biso to ako moins 5 boye ou 6 ba chanteur asika ata moko ta yemba après bilombe bokota na katia bata sika wana bakota to koti alobi boyoki bambiaka ba yembi siko bino ndi boye bwana bata sika po voka na bino kota aseki fo boyemba makasi fo misamaele après le bomana ba voka la bata kala wana mitengo ba bomba supprimer ngo te mais ba mitengo ba tikisko musique vide abilome bokota bakota l'accent kwa mona kingabwa bakosi no chanteur mo wana ezaka Eclipse akota meki be simba ina nte ba bimana bimisie ba bingisko Charlie Chalet na bandela te na duka ide 2 fois 3 fois na bimamba moko donc ba beta rumba iyo leo yanga na ige moto akota te na bimba mo nazali fleur d'amour ya bolingo yo nde jardinier Romeo anima ko kufa makona makona Juliette ngai na yembelio na melody awendo ayore donc on a bêtisé logo yo lampadaire maman elombe vokane to cha ngwe liboso aviana la mystique oh habito cha vokane ya liboso pa fungola nzela après benga mpanzi alobi
vocal ne koti ya liboso me ko constater mukonze me bimeza liboso o extra musique to ke pe poto to zongo mona ngeza isute ah ouais mais ko yo eba ko yembi bien mais ko tano na mutu te ke za ya liboso abwa ko pesa mapala bana mai pe ba ba ko mutia na sima après to mun ka ba réunion mo ko mosama bato wana kalwana de ba bimaki ba kitino ba sangani mo wipe ba ndo solo la to alo pesa na mbote comme l'équipe ma bino kansani nde boya bo kansani ne banane wana ndenge ya guerre d'esprit ya musique to na ndenge ma ya ke bino boza batangambu te batangambu te na ndenge ya musique na ndenge ya musique ouais faut play lo ka place un peu faut expliquer na ndenge batangambu te na biso don na ndenge batasika wana na kala don ndenge za ba 12 wenge quoi bino bo kansani banzema danger biso te ema déjà bino ka spoye sala ni après tant pose à poto balingi boule na sima ayo sala mixage bango babi fo balongwa de tant balongwe babenga penga sonore digital abenga téléphone allo Charlie foya to moni mutuana abenga roga mutuana to tikaile mama na fo boya to sala orchestre na biso parce que banze moka ya imba ka apesi ba raison ko bela ko pesa ngasko na va na réfléchir na lobi ya ke da ba poto na extra musique ale da ba mbongo extra musique bon na ya sika na la na bango te bango sama na bango na okina ngati na boyo lo bane bon na bika na roya chef na roya kwa ki chef d'orchestre na ye na ngati après na bengi mutu mo ya orchestre mende nini mutu ba benga boyo na orchestre panzani mutu na bien après mbongo to benga pose 3 personnes 3 musiciens liboso ngai Severino na Yellow Man bato to benga bena presse aloba na biso bosa l'émission bino misatu wana boyemba bosa blomo bo publier to kenda na siège to sa bloc wana to benga tous les musiciens ngai Severino na Yellow to benga tous les musiciens ba to sali réunion au monde ya bloquer c'est comme boye bino batasika bo chance parce que biso to ari derrière net moi to batasika mais yemba de na Congo wana parce na uti partout de ça na yemi na tida ba empreinte donc na bato ba wana ba eclipse wana to net eclipse ngam na CCTS ntanga ngam na CCTS pa poto orchestre bato wana to cadre bango boza calme bo ba o ba yi banze mte to la sa bango pa banze mpo biso mo pe to yeba ki na no nyoso te mais mandambo ya laki après ti ton pose ayo ya bana mai pe balongo basali makambe banda vocal nange bimaka na liboso etika ka vocal liboso na nze non elo monte da ko créer ka rantino to nini te mais da ka mabeka ka rande batasika bakotaka ndenga na yebi to ndengo comprendre bango ba yebi ke bamena bango la menga na yebi ke basepela etende bamonaki batasika bakoti de fois tika ka ki asenete la bango parce que ba robetela ngo c'était fort. Ok, merci beaucoup. Nabi que na parcours na yo au sauté qui binda koyi donc voilà qui binda ya Doudou donc Doudou qui binda bambo te siko zali bientôt le 31 août sawa Doudou qui binda azo fêté 30 ans de carrière na ye et kozala bongo na Chetemba donc bana gitambo ba itele na ngembo ba prêtre au bolingara qui binda koyi ya Doudou qui binda donc bozala wana vraiment na Chetemba billet za souki $25 si je ne me trompe pas bon. Pour mon bien, on a vu ma trotter pour un poto, mais juste information la mouta au Kende, Kinshasa, au Kende Congo, ces derniers temps. Donc, moi, tout n'est pas du tout qui binda et ça, là, moi, bien, parce que, à ça, les seuls musiciens, on dirait, ils ont bimaté, hein, on dirait, hein. Ils ont bimaté. N'a guitambo parce que, ouais, t'as bandi musique et après, t'as la ouais, t'as bêti basta, t'as bêti basta, minene, mais. Bon, au moins, bah, maman, la musique, il y a rappelé un karma. Na karma donc Doudou qui na karma te non parce que ne bandela ya orchestre bazora contrat mo ya poto o Doudou ya ka yemo katika batunyo so to koma wana intégration na kati kibinda ezaki ndenge intégration na kati kibinda intégration na ngana kibinda ezalaki nazalaka na Chéri Moro na Gitambo c'est vrai la biso ouais nazalaka c'est vrai national nazalaka na mwasi mo na Gitambo ouais na profiter na Pierre Mbotiska zali na boyo tanga bakomboka pona ba polémique ebele est-ce que vous avez donc yende mtasala bon pona za ngate manto bokwala na peso mbote siko zali manto oh donc yende mtasala ngana ke ne Gitambo ouais tant non ke notala le ka ba debo na ba mettre katanga
Tant nazoki notala ye na pesi yani maboko bambote. Yesu alobi nanga ah ba famille na biso tu na esi bango yo yemba makasi bandimaka te balobaka yo kumisaka epa mpamba ayaka kaka lela biso bafufu akende ayemba nini yango wana orchestre kibinda ya kuna soki ayemba ato meme kuna ayemba oya babeau frère nga nayemba rumba me naza mongo na wana no nayemba folklore ata mokolo moko te nga nauti nanga na barumba nautaki kutu braza nauti makambo baopération bate esalami na bite naso navandi ane naomona bamenance nakende nanga Congo nazongi chez biso tant so nazongi nde nayoki te siko makambo wana après abinanga ntuka lelo so oyembi te soni longolanga soni bafamille nyonso bandima te babina kumisa we apamba oza jikolo balobi mamebele or nga seri wana nabetaka nga deya batu nayebi deya ndule nde ekendaka na mataka deya bavole naa deya na esprit makambo nabi bo tosepesa bango tosepesa basemeki babofrère mona tielaka nanga somela bango masanga tokende kuna wana ezaki wapi na dekinda na kibina esika na apreciados te na pa na bango mona siège na bango moche ya José Ifili ok toye siko wa ntango tokomi wana tosomi 3 kazi ya masanga mpona basemeki babaye navandi te bafamille mosu ebalisaka biso bamiziki ezobeta komi ya mosala na nga bafrère famata dudu bina toza na ndeko na biso moko awa mobala ya petite sœur na biso semeki national amata asala mo eloko wana sikoyo bienvenu succès alongwe kibinda asala bemission na ye azopwata azofingafinga kibinisa eloko esi bese parce que voix na ye ekontaka pene na kibinda parce que dudu aza mokongo mais abeta musique ya bamongo Moutanda sauvé bienvenue. Bienvenue sur la terre, moi, Bagimongo Ebele. Dudu, c'est un grand chanteur, un grand animateur. Compositeur, voilà. Vraiment pas de problème avec lui. Mais les problèmes, kaka, bienvenue à Zahir, bienvenue à moi, le Waka, tu vois, même ce tolo. Kimboka. Si vous êtes bienvenue à qui? Nga, na ye nga tanke mupaya, na salaka. Oh, c'est vrai, c'est pas c'est vrai. On a mata. Bilo, on a un bâti lelo, Dudu a un bar. Oh. Bilo, on a un bas jour, on a. Netini. Parce que on a mati. Na mati dudu ba no beta melody na bim bobina boso kitampa kaboti kilana batonga bana nga bansome twa kilore mao ai lokoso le sina oye putu ya lela ngana la liteo lo samwe pa nzambe mukonzi na nga agola kama bondeli na tuni na nzambe lisumu nini nga na sala bampazi be minyoko nyose kwela kadudu gola nzambe yo kasiko olaga nanke mawo fagombolo isangi botobe woseke miteka tongala nzale minchwala mbi ngai mwana mongo wabilo betela kibinda bioko ti lelo duda yemba yo to yemba ngo ti lelo duda yemba ti lelo na se inventer te mais bien ouais ça mabete na sala album na kibinda te na sala 6 mois na kibinda te yesa sona baseme ki réaction na bango ba supporter ba gars la moko jouana na lia la moko bamanga dollar franc congolais na poche ba poche et zongi siko baba dudu ala ko enregistrer lobi na ona ebo ki batutu bakomo yemba borwa ba pesa nga komo butu ya lelo na kitambo so na ole ka batu abenga butu ya lelo kitambo saka ezala ki première fois na yemba folklore mais comme na ga mongo depuis na mpe na lo basko na pe mongo kisasa pe na kisasa na cadre mais kimongo quand même oui na cadre que kimongo nga na yebezaka mère aloba ngo mingi oui ekota pe ya mutu papa mère mongo baloba baluba ouais siko tellement na des musiciens na côté on a chant et simba ti pe dudu azo passeport à bienvenue c'est Rwanda pesa passeport nga voyage na passeport à bienvenue bien ba mantraka na nzoto oh yebika biso bata bonjambe na le passeport à bienvenue voyage na les gars 17 barrières ya makolo pas bokelo tokene Luanda kobeta na Angola tokebeta na Angola nzela lufu tokomi na mbanza Kongo bokiti bino tuna se bangola ba mystique okita bino tuna se pina ba oza passeport moko batali on elongo batali passeport so basala bongo 17 fois elega kaka na lega kaka aller retour so obi na olega ndeni so kama tasimi passeport na elega mama pembeni kaka na olinga kutena za 3 mètres pour talanga bien so azuka passeport na telemia mbila amuna mutazo banga na ete tsege atala ga bra pesi na koti
akoma tina zonga koma pelwanda tobeta bandule na bio na Monica tobeta chez les papa na obosa na te opesa na vandaki na hotel avec nga Sébastien Kungwati C8 Salwanda mbote na esiko zali na PSP yo na mama boza wa mbote après parcours les gars na bien to na Luanda na libère besoin à Kinshasa mais siko soko tali banzembo oyo vraiment eyo kama na bafle so vandi va bo sentir Doudou Kibinda surtout sente wana soke vandi Kindu Mbappé ala mozindo mon vieux bambo Guilhem Mozindo bambo te mesiko zali donc so ozaki wa Kibinde vandi Doudou Kibinda vandi wana o sati wa télévision bemiso ke ezongi mais eloko nini efrenaka Doudou Kibinda na kitambo ko frene net ndene mais Doudou yo mo yebi déjà azo régner mais arenya kaka na kitambo bon eza parce que faut bimisa banje mot que ba bitu bimaraji ato bimisa Kindu Mbappé matule la générique bo chop makala mingi ta et bima kalate kalate la même pas ba janvier c'est et le couteau m'a bien avec un côté. Regarde, bon, on a qui soit après. Nandenge oyebeli Doudou Kibinda. Hein? Na lelo na carrière na ye lelo oyo trop placé na niveau nini par rapport à mode de vie, il y a orchestre. Zomona eloko nini frenara Kibinda ko Kibinda Doudou. Trop bon, le couteau m'a bien eloko frenara ngana nza mete na pona yeba mais niveau komi ka o azawana. Niveau azawana. Yango na oyazali. Le problème est moi même biso tout na vie faut eba ndengo sala makambo parce que makambo ils ont changé mon qui les ont changé actualité à musique ils ont changé donc il faut la langue qu'on ndenge ils ont kende aux na ba YouTube ba TikTok ba ka c'est ça ngo yo faut c'est eza la sko na ba norme o esenga kezala après wana pe il faut pona ngai ce qui ba pesa mutu conseil na TVT te ba pesa ka pona ngai ve ameka ko revoir ba composition na ye omoni mabelelis aye manaki mongo mais abinisi kisasa mobimba monde mobimba tout le monde voilà vous comprenez a comprendre nginde nini ko simba nini zokanga voilà pour ver abinisa abanje moko Doudou yona asala album te asala album banje ebele na kati ba couleur ebele bato yoki rumba ça se fait na oyo ko panja tanga abinisa kanze moko mais et puis abinisa ngo après 5 ans sous après 4 ans. Nandenga mabete na oloba o to oloba réalité pembe voilà ce que abimsa moko c'est fois abimsa après 6 mois après 8 mois et ce qui est que abimsa après 5 ans fois abimsa album tout ouais ba stratégie on a tout ils ont compté ça qui lelo ben pour nga niveau na eza nango normal ok na niveau na normal ça va ok merci beaucoup mais na nchembo ya amu oyemba epa ya Ahmed oyemba epa Ahmed eloko ni esala ke osala vocal kitoko mais Olivera asala clip bon clip muta sala clip wana esala ma par rapport ngana ki dana braza babenga opete ba contacta pe yote nga ba no vanda dana braza na tawana pe ba téléphone bon na ebite so na zagna téléphone na ebite so na zagna téléphone. Donc, oui, on a évité tant on a un téléphone. Mais voilà, du coup, naie mi, na kebraza. On va faire le clip, na simana. Déjà que ça rankin sa polémique, mais on s'est pas là, mais faut ça long la vocal là. Bakoka otika place ana mutaza ate bako chata banzeta manga bako chata flair bako chata ataye moko kaka atata scénario yemo ataye moko kaka ndenga bana beta nini voilà mais ya zui elonge mutu mongo ya Olivier wapi la batterie na Olivier te tonga mulaiwe Olivier na mukuse ok merci beaucoup tonton avance ça polémique pour na yeme peut-être eza njembo na oto ya vocal na quand même mais et puis ngana on confirmer te que zaye vérification d'identité papa vérification d'identité vérification d'identité vérification d'identité ozomona après tant na moni batie mutu yembela sona vocal la ona bismillah rahmanir akana budaya gana sina sera pa mostaim bolingwangu komisinga izobanae ya kolela bolingo yo pesinga wallahi billahi Jean-Marie Kitoko wakagala billahi mami pomboe ya moko moto zalaki ko verser demboe
te namoni siko fona vocal oyo ifona luka siko Olivera a comparer ngamona ko juger pour la boy o ba public o fan te ngamona ko comparer na ba nana yemaki vocal la nani nana salaki clip na vocal la nani donc voilà net vocal ba sérieux on a Olivera ba bimite na ba bimite en 2005 Olivera no yemba oh te ba sérieux Olivera ba ok tosuka tosuka to avancer donc voilà au vivant na extra musica au vivant na Braza au assistant qui na départ ya ba ningalo mususu ba collègue na mususu o kutaki na kati ya extra musica Zangul alors raison oyo et comment on sala ke ba musicien ya extra musica Nouvel Horizon ba vana na ba télévision ba finga roga raison vraiment oyo ezalaka mutu vana ba finga roga kozali. Bon, le problème est là, ngai na beta na Nouvel Horizon te. Na beta na ba masa. Te comment la Zaparo vandi na beta na ba masa ngo. Mais to sala même pas 3 mois na ba. Ah. Donc biso to koti ba 2 mois be bango ba long ba kimi orchestre. Ah OK. Du coup impolitesse na bango na façon na bango. Ya vivre na respect na bango pour na suka ka na impolitesse te. Donc ceux qui ba respect, so ba za ba impoli na tikala ko bango te. Donc du coup ceux qui fait bango wa finga roga makambo ba welela na président roga na yebité donc moi na juger za paroté moi venir juger président exact. OK, merci beaucoup. On se sent à l'aise royemba rumba toi royemba folklore nyonso sur le meilleur chanteur quoi à la meilleure chanteur pour se dire que non moi je suis un bon chanteur il faut ba yoka wapi na folklore to na rumba. Mais folklore na rumba tout est musique et puis tout est à chanter. Donc ozo et alors là mutaima reggae mutaima rap mutaima slow bango tout ba chanteur. Mais qualité za na ba technique de chant ya royemba na bango mutezo la sagaye aza grand chanteur ya za o mutu musu pe o meme na folklore ba royemba te akokoyemba te. O komoni ozongi na R&B ba azoko yemba te. Mais so yene na rumba palo. Na rumba ba vandisi. Nga mapesa nga mo grâce. Apesa grâce to apesa ki. Apesa nga. Pour continuer si vous. Apesa nga grâce yango wana mon tipo ke. Nemba pe folklore na sna la animation. Net nanze mo single na biso bimagi lobi wana la persévérance o to salinga ibili sente na bokulaka. Na sala animation. Bokomo. Na sala animation wana. Toya la sima donc robi dans la place de tout ba chayo kara donc vocal tout ba pesa kara so esengi o charmeur o charmeur no imba na tout ba memanga no imba na mais yo préfère oyemba nani mais nga na bino nyonso parce que ceux qui nga so na sala album no imba banzema ya folklore no imba ya rumba no sala ba faux trap no sala ba style nyonso parce que tout anande yango musique. So la ni même ka ba ministère na biso bazala déjà na ni ntanga ba komba ba tuté. OK. Oyo ka ke ba beta ba folklore ba beta ba rumba ba izala déjà. Siko folklore o epesa ebini savement ba tu mingi. O ezara ke ekangara soki yango beti ate ya muki omone kangeza. Ezara mi balé. Na kongo na ko chami sato mais o pene kangara grâce. Ya ba mongo. Ba mongo. Na ba luba. Ba luba. Na ba Congo. Na ba Congo, OK. Ba folklore misato wana ezala des fois te. Yango de kangara. Ba misuso la te yemba mina ngo. Na rima kaka. Te misuso na te yaka bien. Mais au tout na magam tout moins exception ezala. Ouais. Déjà ba mongo mo beso a utimboka lelo aye a ba peme na o. O compate peso poso seka ozo. Et ate pozo seka ye mais e peso gumo ko beso seksa o. E choda diki mo. Donc muluba pe ba pe ne lo kwa isa bongo. OK. Sikoyo na bi keza pasi olingobe tango te mais tous obligé ya oyeba. Qu'est-ce qui s'est passé lisolo ya photo? O esala ke yotika na poto lisolo ya photo est-ce que roga yeba rango to yeba rango te. Alors c'est une occasion où tout le monde peut-être ba juger mabé parce que kenda mabé ke roga après quelque temps moins de 5 ans au sein d'un mouvement a na poto andimo na facilité na podium andimo na facilité na album. Et Nanzembo, après, même on a poto la facilité et après, au final, il y a aussi na poto. Alors, c'est une occasion à cœur ouvert, tout le monde va y aller sur l'ouana. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et ça là, qui a été ça au Kanda, au Tigana na poto.
likambo pe na ngolobelango sous trop te mais comme on pose une question on a respecté au pena fona répondre yo ça la bien makasi tala yo dembo moi ça manlef misu pemelo am dazanga na ebisio siko likambo ne sala nga passer oui 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 omoni okoli na batumo boye parce na oloba okola pona ni nga passer jeunesse na baza ouais net petwa na luka ba problème wana na ba masa nga wa ba sorel sorel ano linganga te tina yemba na orchestre sorel azo linganga te auti na même petwa na eclipse qui no linga ba mominanga ko bangole ba ba falta do respect azo linga net asa blomo ba comme na niveau mo be ya mabe ouais mais biloko wana tu na omela ngango pona bolingo o kolo kesa ko pesanga oui 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 je comprends mais du coup aux amours soke leki et comme on attend mo boye voilà et donc nga toye ko sala toye ko tout ngai na kutani na vie na ngai na pese mbote skaza Arnaud Poisson Gorbatchev policier français na kutani na vie awa aza policier a na poto abengi ngai abi petit lobby bengela yakana baninga no mi bale boza mi satu mais mamnu na pele no ma forme moi ouais ndezalaka nga suna tali viena bien no manani bitaka baninga no bwaka bien na memi Séverin na ebisi Séverino na ebisi na Jefté Jefté Ngotima OK na ebisi bango mbale Abidjan Ngotima ça oui Abidjan na bina bango mbale lobby tozana vers no atinda mutayo zo biso tokine asa so ma bivone ngezalaka Wanga na utidi aba zara na so ba parfum ba ni ba blog na mema na Congo pona na salon de coiffure na ngana bigeta en kita et ça la moi ja ba tawana kinda ba ni mbali tongo etani ba 7 ans nga ba no bongama déjà ba ni na laver na za ya moi bien tant mutana ya to kita ntana sebe bango ba ndi ana sena mutango Sarkozy nga pe na kiti na set ndeni botela ngana bwaka mai rapide token na mo na remarquer siko bana idée okimanga OK tandis que to benga ba kaka nena mo na de vision apanga na ina bino ba metata na mo na bino boninga na position ne yebante ninga mamoko garçon na oya ko zobsa botu courage ba beta kine de agilari ba côté 12 alobi ke non ya on abina me maka 2 personnes doninga be moko fatikala nga meso moko fatikala c'est que bon ba moko ponatikala bon so vraiment me manquer c'est le roi Congo na kisasa nzo nga na oye ba ke te obande ko na nga famille toye tuza to sala na drapeau moko kesa moko ouais mais bango sko na le biro ga regarder bango ba musicien ba mo me mama et mes maman na déjà bon pe moi kala mais nga ta ngembiaka occupate parce que ta carrière na oye ka ba tebe na ali ali ouais mama miki on assurance déjà c'est batiki miko na odunda odong ilokote OK sikoyo na nyasi bango moko na mina pona ba mo na neti ba ko tango dutina su téléphone na bengi sko vie ndenge ni lobby web singa na zo 2 personnes to ya 3 mais lelo mutu yo tindi alo bananga ke moko atika et puis moko ngo bango ne ba okay nango ne nga na tika bango ba ya via mais non nga lobby le côté boya bino nyoso mais abo be poni wana avant na nuto kende mais boza be pona ni mutu mo ta ibaga ngo na epsa ke ngo président na lela gite ke bango ba sala bo ouais toke to komi ba koti so salon de coiffure ba tshepso ba teinture na mutu moi restaurant to dame vesco même so pe appeler so mutu tout sachet na forme pe na ba basket chaussures et lo konyo so lingi to zo ara faire acheter carte le kuimbo ngeke so ba mtangu to salma mutu na suka sko ngana zaki mo mupanzi mo mo ka abongsa ba manjaka mbala moko wana veille à départ te veille à départ tout ça namsonam OK mbala moko vient na benga ko Charlie ya ka kota na photo parce que na okende na tika na photo souvenir na bino na okende na bino botika la na vient na zoya petit wana mama ya ndife ya ningala kwaye donc alba yete ya zaiwa na suantara maintenant mba tuto ina bino to tambola na bino to lera na bino pona photo comme yete ya zaiwa donc c'est qu'il faut na tika na nga na bazaiwa na vana nga na bazaiwa na nga na mamode ana monaka elekaki mon pe poto pe amamboka mo be zape différent Afrique ezape le wa mo destin na nga ya esenga pe roga jour ame mama no pota otikala na ye ouais na sirte ke na mutali boso roga ame mama pota otikala
peut-être bato bamona nga mabe ke na lobi mabe na TV ke na tikali epi na lobi lisusu elo mo exemple ke basala nga be eza parce que Sorel tant nga na basali bongo lobi na ngota to lali no ten na la mungi na tonga na kienda nga na zongi te to aki chama manga na Sorel soit disant Sorel mtaboma ba passeport na biso soit disant ndenge na yoka ki ya lobi Sko soki pena yem taboma passeport na biso ndenga passeport etikala bongo soki pena na fuyaka blone na ibaki 1000 euros ndena kiendaki mais point na zo passeport na ngate na kiena ngo po ya passeport na ngana biso na mbongo na ngamo ko pona nini na zwaki ya ngote na kiena ngo dikuta ngana ke na kino kena na kanda na kina bulpeke na goya na ngalobi parce que na mema eloko te na tikaba bloc Malamo qu'on a une émission. Une émission à la poto. Na poto ko petuana jefte na Sorel. Bano finga na lumba kuna nous à l'air à 1950 € et puis c'est vertige. Akomo lo binovela. Na vaniga suis Sorel akomo ba yibinga 1000 € kutu. Ah parce que na notanda moi ba very allez ba very tant ebimaka. Et touche à Batunios. Ouais. Pourtant, je respecte le monsieur Rogaroga, mon président, mon boss. Jusqu'alors, Azaka boss nanga po. Au niveau montenaï. Ok. Un patron, Azavi nanga. Malgré na tika na poto na go to mutali bosso pété. Si on peut un message na Sorel, qu'est-ce que tu peux dire à Sorel? Sorel va tika na poto ebi? Oui, Sorel est pas disciplinaire. Akimité atbatiki. Akimina Ivano. O teba tiki nazalaki na chef histoire Sorel akimi na poto akima ndeni hoga wa mo mutachiki ala ngam na biso aboka eda ngunda pa yeli bango ba rendez-vous aboka ngunda biso na ba rendez-vous bon yeb sans Sorel avana na poto te azana rendez-vous ni na poto oyelo bani etikala ya studio te bana poto bana Afrique o boyebi makambo bo me ko répondre nga Sorel avana na poto te azana rendez-vous ni na mundele ayepe maladi te. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. La scale a deux questions, donc voilà. Mais ton son y a été. Ton son y a Charlie. Chalère. Comment rater ton y a? Ben, monsieur de Belé. Donc voilà, l'autre moni bo tu comme ça eteko yona Billy Sainté bila utana et pas fali poupa abeta pe la kibinda collègue non pe akala. Boza susuna bokulaka bokomo. Comment il faut qu'il langa. Utaki et pas ma belle lisi. Bosali eteko na bino na ebité. Et ça pour na rencontrer des c'est tout neni. Des c'est nzemba falita. Ah? Nzemba. Mais pour l'instant, muto do pesa ngo. Mais makala. Non, o makala wana yokana te to za la. To voile ba faster. Non. Yoka. Moni awa. Te na même c'est mission te. Ba mon le roi ngana ko contrer. Aux autres contrées, il faut tout le vérité. Donc, voilà, va faster. René, ce Pembe, Aemba Kiango, et ça qui est en plein haut, et ça les lotis. Et bêta ma casse, peut-être un banaka. La qui s'est bêta. Moto, oh, a sali featuring Nanzemboana, a sali featuring en Oponzemboana et Simbaki. Et Banosa, ma camona TikTok. Faut n'angai babomi que tu 600 Zemboana. Pour balongo, on 600 on a mon colonango, bah, fais ça, on a mon toumoussous. Donc, voilà, botel un colonne de succès. Bon, tout ça, on a été co. Qu'est-ce qui s'est passé dans été co? Idée, on est où taïwan? Ben, pour être franc, parce que le côté à ma baie, Billy Sainté Mutazoa qui. Idée, il y a comme Tazoa idée. Non, mais Mutazoa ça là. Maman featuring, on va dire, bah, mongo. Ah, la poto. Namba alboso ango, donc, Billy Mutazoa qui idée. Faut pas la engana, na idée, moninga zoaki. Ouais. Abike non Charlie nazu idée mon frère ça là mais pas comment beta est-ce que quoi y a peu chama coup de pouce nae na sala qui peut coup de pouce nga na tie nga pe na sanze mo nga ma welisa masa na pe Billy Sainté mta betango mta beta ouais vena nga grand prêtre Dédé Jasco chanteur a ça ba chanteur Belé Lumière vena nga pe atie lumière na kata nzemo Dédé Jasco a eli susu Dédé Jasco da ya longue place a banda qui a pas na yo allons pas sa banda qui s'appelle. Parce que Billy Sainté, il pas a outé la victime. Oui. Dédé Jasco, il pas outé la victime. A outé te. Ayembara. Dédé Jasco a outé na patrouille des stars. Azaka président et patrouille des stars. Oui, Ayembara la victime. A Poland de connaît. Ah OK. Na petit soir petit frère na yo massa na iba. Wana vérification d'identité, on va vérifier après. A Poland de connaît. Ndinga Poland na sko petit na.
yango suko ebimaki donc mawelisa ekobimaka la mingi tena mongongo na vie nanga Dede Jasco na kati et puis na meki koyemba bien bana oyembi na kimongo to nayembi na lingala na lingala ya rumba te okozwa pe oyembi na lingala mais rythme ya bamongo question na tuni yango omoni kimongo esengaka ezalaka goût ntango bayemba yango na mélodie nango ok na rumba nakozwa parole moko boye nalobi ya kimongo mwa moke nakoyemba rumba ya kimongo te so nayembi rumba kimongo donc style mobimba wana mpe ezala na mwa baséquence moko boye ya bamongo na kati puis nasepeli makasi en tout cas napesi su merci na vie nanga lisusu Dede Jasco po asutena bato ebele nga sikoyo naa na eloko te bato oyo asutena baa na mwa eloko nga sikoyo naa na eloko te me asuteni ngai omona sikoyo nga kote naa na chance makasi yango wana mantra pene ezosala bo ata master nga mpe noko no nazali te talaka yo biso na bino banoko te kasi nga mpe noko no nazali te na nzembo wana Dede Jasco ozwa pouvoir ebele te nga mo noko no nazali mawelisa sikoyo switch nango ekomi na niveau nini wada na finition to tozala nanu vraiment na bibandeli babanana mawelisa ekomi mix sikoyo eza nanu comme esili nanu te nzembo eza nanu parce que eza nzembo moko nayembela ngo moto te ok parce que moto apenga eloko te yango oboyino bangambo wana obenga bakata telefone mone franco banoyemba nayembi sikoyo kabongo nayembi nzembo nabwaki nanga bato me nayembi nzembo na ngai eza na kombo ya motu te mpo maloba na noyemba na nzembo yango naremaka so natie motu aomona ye mosusu nanga nakabole na mwasi na ye ye mosusu nanga nakabole na mobali na ye parce nga naolobelaki mawelisa oyo Adam na Eva basalaka poso oyoki kia nzambe asala ngai na yo tolingana pourkui yobe bisolani Adamu na Eva babukaki mibeko na jardin d'Eden mawelisa o mawa je te jure Yolande Cassandra Yaya Nadouda la nature de l'homme est tellement méchante pona nini nalobi bongo parce que namba bolingo ba mawelisa ekoma trop ozwi jona ona pasi siko pasi yango na esili te yo katani na welisi olani jomo boye po monima boye jobo mona ozimo sino na pasi mo kasi ya de côté yo mona ka bana peka ba jobo bandika ba mère poa tu me comprends pas ya ona bina yemela ngo moto te po ezala nze moment standard moto ça débat ndene voilà débat libre donc ça na comme na zongi siko na bandenge na zongi rumba kana kote wana yo yembela moto te siko tozela ngo tikan tozela ngo ti si Dieu levé moi oui esili bandela moi pas sûr je suis sûr donc nazo nga moto te na zela nzembo no je suis sûr c'est la toute une question nazo moto te na zela nzembo no nazo moto neti na ngala tunyo question nazo moto te na zela nzembo na ngai na nzembo no nzembo na ngai bimana clip mba mo na invité sur vient na just kwa nzembo okota na clip nzembo na ngai bimana mo na clip et puis ba grand pote ba la moins compliqué au monde ayembi mais on ba boy clip mais je n'en sais pas montrer les choses vers côté un clip à petit ne peut passer sur implice ok siko sona tu batbangi ba contacter yo par obinze mozana na studio batama banga ba dédicace bali ba contacter yo est-ce que ozana ba chaîne YouTube Facebook TikTok comment ozo s'organiser vraiment par rapport à promotion parce que promotion peut ça demande tout ça là ils a déjà na na nzela vraiment ils a déjà en place plutôt vraiment na ko profiter de l'occasion oyo na senga ba mélomane ya bonne musique pour ne pas dire ba fan nanga ba mélomane o balinga bonne musique ezalobeta olinga orchestre nini pesa litoyi na nzembo ya sika maweli sezo ya o comité ya Charlie Chaleur oui donc bozala dessuité bokota na page ya Charlie Chaleur kitoko bo s'abonner parce que ezana on a ba vidéo te vraiment il y a au moins 2 vidéos kaka bo s'abonner pour jusqu'à fin du mois bon moi quelques d'abord ma abonné pour permettre yo bazwa clip kuna mbala moko boko tapota on a clip boza na facilité au lieu que no tchako taba tumususu bo s'abonner ka epana donc Charlie Chaleur 3 personnes to tira ka bato na misato OK donc voilà chaîne YouTube na ekombo nango Charlie Chaleur kitoko donc ezawana so okepe na Flair Monde HD beaucoup ta lien nango ezawana oyo permettre que bo s'abonner vraiment boyoka payer parce que il y en a beaucoup Bota la ram ta si biso na des teko
dio ya bokulaka bokomo ala kanda mabe mais bokoyoka prochainement mais baye basali dio bango mibale et tobosani te bili c'était donc avandisi susu comme d'habitude mongo te mazo beta ki mongo lokola toyebi te sans oublier na bité Dede Jasko azaka manager siko na bien azaka manager to VDD azanyo sopo na ngai Ayo sopona. Azavi na nga apyanga ba conseil. Dede Jasko nyosologue. Apesa nga conseil donc à part non tolongo na famille pena yaya pena. OK, merci beaucoup. À part musique avant da ba benga ozapi yaka. Siko na ndenge musique ebeta mala ndenge Kishasa. Nzembo nyo sepelisa ko vraiment ebersa rao. Hein? Hormis ba composition na bandoto lota na butu. Nzembo nyo rovanda boye nzembo wa royemba ngo soit au raisonner mère, soit au raisonner parcours à vie, soit au raisonner gars divers quelques donc peu importe mais nzembo nyo et c'est ça vraiment. Natangwa bakoko na biso bazalaka ose. Natangwa bakoko na biso bazalaka ose. Adu elenga bandeko ayemaka atarandele o. Okompa bien nga yogo mta sepesa makasi. E mona yoga susu mwana na epe dindo yongo. Lola mwana bon Yannick Dido. Yannick Dido na une chance ya yoka biloko na ete na ebi lokoma bime na une chance. Yemi kola za quartier latin. Nga pena na yoka ba vewana na yoka ba franco na yoka ba veyulo mabiala na yoka ba misa kala. Voilà ce que ça pour na yo. Mais ce qu'on a linga yo moko dans autre yega nzembo pour lancer la plaisir na Lorette Manima, motema ya Vasti Sumbu, parce que nandenga drum, so bengi kara Vasti Sumbu, oyamba la moko, kara pour les logos ça la rasiko, donc so bengi kara Vasti Sumbu, ezanga Charlie Chaler, oyamba la moko, donc ezala bili c'était boye, Vasti Sumbu vandi wana kuto beta mutute. Donc pour lancer la bango plaisir et pour leur souhaiter joyeux anniversaire na Rodrigue Titemoka. Yali ngabeka Rodrigue Titemoka. Congo. Rodrigue Titemoka. Big salutation à toi. Non, saloga bilo na tika na exam te na kendo awa. Nazananga na mbongo te bango bazako benganga patron. Nazananga kitoko te ba chéri bazako benganga bogar. Si mama mananzodo Melissa bébé libéré. Pesa papa madesue. Ndamba sana nyamana na manelo belo na yembo. Tababe. Pourquoi yoboy yoka kolela dembo? Ouais, moi ça n'angai les grands batteurs na peso mbote siko zali. Dans Vasti Sumbu. 1000 baguettes. Tala yo na bi ke emsu na généré ko on était là sur le colo. Ouais, le colo pas beaucoup ça là, on va. Mais to za rapena samouraï abete la biso. Vasti Sumbu roya tant que professionnel aniati ko ça là bien quoi. OK, merci mot de la fin on se voit zanini par rapport à continuité na yo. Mot de la fin te pour continuer na biso mais pona lelo mot de la fin na ngeza ke nazo senga bino ba congolais ya ngambo ya Congo Brazza ya ngambo ya Kisasa ba africain nyonso ya monde entier bo s'abonner na page ya musicien na bino Charlie Chaleur kitoko bozela mawelisa boyo kango pesa ngo chance ndenge boyo ka banzemba batu nyonso parce que toyimbika na ba norme o ba yemba et puis na kolukana pesa moi bambote bambote ya bamba bonsoko bamba bako ya wana zorali Pablo ya njama veut dire que tant on pesa bambote boye ba peke musalo pesa nga soutien na bino surtout méga soutien na bino ezala bien pour na biso pepo biso to sala ngo déjà net manik sendinga boye ozana poto seto kutena o salanga bien manik sendinga salanga bien senti prod senti TV senti prod mona dolizi na peso bambote et $2 moi sananga Washington Break grand chanteur et $2 moi États-Unis comme na balar na ego na peso bambote sans oublier maître Tukili Bulu ya mai telanga ba mariage maître Tukili Bulu ya mai na peso mbote na bienvenue Ibia les patrons les boss bienvenue Ibia sans oublier Kassus Mvumbi Bolero motema ya Gloria Mendes na bien Mendes rôle légal taki moto ya mbongo moto moko bien rôle légal taki soko salinga na mwana mwasi oyo et ça la biso bien atana ndenga transfert Rostel Bakwa mon président Rostel Bakwa mobale ya Tembe sans oublier Xavi Alonso Dieu merci Kamenga Tour Eiffel na bosani ote Diego Noble ya Idamour Titula Lamarelle Titula Otino
moto ya vie na ngai Nkobin Kosa sans oublier Clérémie Obambo mosali na Nzambe nayebi ke yo tiaka nga na ba prière yango mantra ezosala na bosani te moto asuka na mabwaka prophète Blaise Manzambi motema ya maman Lise Blaise Manzambi Bambo Tesili umone na succès Blaise Manzambi Bambo Tesili te na sukia. OK, merci beaucoup. Sans oublier Limsanga. Nani Betty Bonono, la reine mère Betty Bonono depuis Babaza na pesi mbote. Na pesi mbote na bon na sukia. OK, merci beaucoup Waleza Kibongo Charlie Chaler Kitoko bon monde nga solo vraiment un bon chanteur et comme il peut tourner boyoka yoka déjà ebelé to pesa un peu moi litoi to pesa un peu moi baba flair ou banda kuna biso vraiment toyoka ye pena aya babiteke abetela biso ba stade minene to abetela biso ba sala minene toyoka ye kaka a pese pe mitema la biso moni verbe senga pe ko changer moi indication so là une indicatif présent to que na moins parfait atala moi passé composé ça la paix bien to bo ça la paix moi futur simple et ça la rappelle moi c'est bon donc bah merci na famille Okemba Mobimba quand je vois la famille Okemba na tala bongo déjà Armand Okemba babi soleil secret de Paris. Donc voilà, dans Robo Sanate, Rodrigue Titemo, Kabambo Tessiko Zali, Pelé Tanfumu, Kima Samba, Lionel Mayakapongo et sans oublier Rocky Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola, mon fils chéri Edvika Bongodjogo latéral, Dédé Jasko, Bambo Tessiko Zali, vraiment un grand frère, au vraiment tout partage à Cana et dans les bons et comme dans les biens quoi, dans la ndenge ya professionnalisme, débat français wa lobarapo, na ebikara. Baba kinoise moi French mingité donc bambote na tout le monde au vraiment lingara dembo wemo merci na abonné na ngai ya sika merci na bansi abonné na ngai merci vraiment na ba fidèle surtout bazorata na bango vraiment ya otala nga na ba télévision na bango na otala nga na ba téléphone na bango vraiment un grand plaisir na ba merci encore ba merci donc tokutali bongo pona prochain numéro donc bon pesa vraiment Charlie Litoi et ça la nga plaisir donc to partager ta abonnement to partager ta na bango so talinga ta moi 10 minutes yo tala ta moi 3 minutes et ça la moi bien bon s'abonner surtout to pesa un coup de pouce parce que so on pesa un bon au monde a été comment téléphone et kangami yo s'abonner kaka yo mo bininga au forfait na abonnement wana donc voilà ozaki le meilleur pour na bino na journal lelo vraiment pour na lobby donc voilà to kutali bongo pour na mbale asima merci à tout le monde et à la prochaine. Check, bisous à tout le monde.